Polémique, polémique spirituellement et qui tsarabato force. Donc ceux qui n'abandi que l'obéla makamba bato ya ba musicien misusu na ndenge mobo négatif eza lokola ya mona zobanga bango eza lokola ya mona zokansala kwa balekinga eza lokola spiritualité awa to loba eza na spiritualité na sens na lobele eza guate eza magité te na comprendre te na lobaka mais on dirait ekotaka te omoni soki obani ko finga voisin to ami na yo obani ko tonga ye obani ko finga ye obani ko ridiculiser yeba ke na spiritualité ozo comprendre que moto wana leki yo yango finga ye batonga moto pamba te so otonga moto sege o comprendre que moto alekinga tanga ofinga moto fo yo moko ozala nango na kati oyeba ke na ofinga moto pona nini ezate ko fingi moto lobo yo sengi pardon wana seke ndenge ofinga ki oyeba kite pardon si seke wana lo eza libanga ofingi moto yo sengi pardon bo bandeko yo bo zo katema makambo ezoloba maloba mananeti ngana matana podo ma maison mère deux fois courir katana donc comme ka pana nga pa e katana ezongi sote na olinga na loba makambo mais makambo suba oboya na loba te ngana olinga yo loba na loba no ko mbele ana ya wapi na loba no ko mbele pouvoir ya wapi ya musique ozo tuna nga pona bano websoni yo ka nga na website Europe, Afrique, Amérique. En ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3 fois. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Sors. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. Bienvenue sur Nouvelle Tendance Télévision. Un grand merci à vous, nos fidèles internautes qui nous suivez partout dans le monde. Un grand merci à Joe Lili Atala en chair et annonce. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Sari Vambala qui est là derrière la caméra. Et pourquoi pas à notre PDG, Monsieur Alain Del, le futur honorable. Un grand merci aussi à Kadete Kassal et à Bibi Shogatera. Et pourquoi pas aussi à Patou Kapanga la Bavala. Un grand merci aussi à notre habillère, la bière de luxe, Charlie Boutique, Charlie Louboul, au Sombi Napalin. Depuis Istanbul, on a Galatasaray, on a Moutazoya, on a collection. Un grand merci aussi à FM, donc nous sommes là et babi la qualité de l'image donc on ligne vraiment que ma qualité professionnelle et vraiment Bomonique notre sponsor il est déjà là. Un grand merci aussi Nabatutu parce que vous dit que petit temps couleur vérité et aux zones qui savent vraiment image à mouvement et aux zones qui savent vraiment image à musicien parce que nabaki na couleur vérité et ça émission moi culturelle émission à talent émission vraiment il faut que tu aies un artiste ou bien tu aies nani tozo sentir yo so sentir yo te vraiment ma fidèle internaute au balandarabi sur la nouvelle tendance na mokili mobimba vraiment balingi qualité parce que la nouvelle tendance toza na qualité toza na savoir toza na intelligence toza na audimat parce que toza la rana pour na ko informer pour na ko communiquer lelo pegi titan après l'émission oyo na yamaki kisinzo rana ba poulet na lelo naza wapi parce que ba artiste belé bazo benga ngai vraiment et belé ba benga na otanga ba kombo na bango te vraiment merci parce que déjà bozo a déjà élan ya couleur vérité parce que couleur vérité ezawana pour na ko découvrir des mais ezawana pour na ko lakisa vraiment de quoi qui est capable surtout na mambo etali Kati Kunga
savoir la musique ils a rendu awa parce que a peut te créer à moi polémique pour la polémique vraiment ça le domaine na biso merci na janvier wata o azana assistance Peggy Titan reçoit l'artiste Lionel Messi avec l'orchestre Belém. Est-ce que musicien oyo boyebi to boyebi ete lelo komaka ba musicien on a yembaka o nganani o ngai charme roi de charme mais soko leki na couleur vérité biso ne mutu pesa yo siko exception nango ne to lobaka. Je suis avec l'artiste à qui déjà je vous dis déjà un album na déjà calamité ezozala déjà nzembo neza déjà na marché vraiment mangwele ba nzembo zebele ya kitoko yango toye pour faire découvrir bino artiste Lionel Messi azana voix moko vraiment très professionnel en plus voix moko ya ba génie Azo interprété par Bakouloutou, à qui je vais dire bonjour artiste Lionel Messi, bonne santé. Bonjour Peggy Tita, bon, santé Pepele, Ndéozo Monara. Tu as bien la couleur vérité, Lilo Bezani. Bon, Lilo Bezani, non, première fois, na sala on a une émission, mais première fois, où il y a une émission, où il y a couleur vérité. Donc émission moro déjà, yo moro déjà, la question déjà. Et donc, il y a une émission malgré la polémique, donc on a une émission à couleur vérité. Et là, on a l'ongoli à ma place à polémique, on a beaucoup de pour la journée. Tant que la émission, on a artiste boyer des choses à polémique. Sur le bureau avec sa talent, toi déjà tout le monde os accompagné, na bande ko bana sima. Nous avons la polémique, ce que bio la de quoi que tu es capable parce que aux émissions culturelles, les émissions vraiment tu as mingi pas ina bino bateau bo balanga nzembo bateau mingi bo se pesa biso to yoka kabino so siko to lobi que yo longoli polémique ndeko Lionel Messi artiste so go bo pesa biso siko côté lo yembo ko pesa biso côté wana ndepena donc elle est là tonton bonheur Joël Molumba. Asami mongana yende kosenga yo soki ezali tokabwana mabele kimotema mobebie napesa bino permission bobalana soki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba mokolo akozika koyeba CG Trésor alobi lisusu nakutaki yo na ye bradesi ekopi na monoko ofungoli miso talingo kitisi elongi oyoki soni yo abandisi kolela ye tika hipokrisio yali na motema moko ndenge nini okolinga biso mibale okotya Messi wapi abo mama ina yaya miso yokolola masumu na yo anabai asimanga na nzoto amaboko mayo matondi makila ya motema na ngozokisi yochubinga ndelikonga nkende basukola ya maboko epai ya sanga na obenite o mama chef Afrose yangoyo ya makapa ningela wana ye natombeli yo kaka chance epai na ye ezala mwa fidele nkosala ye ndenge osali ngai te o mwasi azalaka na mibali te bano bokoko na biso nkobabisa. Merci. On dit bravo, hein? Bravo. Maman Nassia. Bravo, tu nous as amené na eau bénite. Merci. Mais pourquoi mi moi belé bino bilenge le loto moni to benga bino bo révolter boza moi belé ba bino ba bina filé ba fabre gaz ba vibrateur ba déplique moi bilenge moi mingi
Mais pourquoi yo kolanda kulutu et lokola ba kulutu? Parce que ko bimisela biso mbala moko eloko eza makasi mingi pe na pona koyemba yango ezaka mwa pasi ya tomoni bandeko no pe babimi lelo mais pona kobeta mwa biloko ya kala ya bakulutu ezaka mwa pasi. Est-ce que vous avez une comparaison? Bon, na ebandeli de na loba ke polémique na lingo ko tangote. Obi pourquoi polémique na lingo ko tangote? Obi ba tina na lingo ko ta polémique te. Polémique spirituellement et qui tsarabato force. Faut talande pe bato. Na talabato, merci. Donc polémique et qui tisaka force na spiritualité. Donc ceux qui na bandi ko lobela makamba bato ya ba musicien misusu na ndenge mobo négatif eza lokola ye mona zobanga bango eza lokola ye mona zokansa lokola balekinga eza lokola yango lobela spiritualité bandeko no bayaka olaxa spiritualité lokola ba Fabrice Maeso basambela na amour mais bakota rape makamu susu bandeko no belé yo comprendre yo zolo bana spiritualité kotika mona spiritualité mais spiritualité awa to loba eza na spiritualité na sens na lobela eza guaté eza magité té Peggy Tita na mimara yo mais on dirait au comprendre ngate obine natala kuna yo lo balanga menga na otala kuna ça va kitoko donc Peggy Tita na comprendre raté na lobaka mais on dirait kota raté omoni soki obani ko finga voisin to ami na yo obani ko tonga ye obani ko finga ye obani ko ridiculiser yeba ke na spiritualité ozo comprendre que moto ana leki yo yango finga ye batonga moto pamba te so otonga moto sege o comprendre que moto alekinga les gens bato bazala victime lelo ba finga bato bakita oyo yebi kombo te nga ke place wana te so la lo bato mayele nazo pesa yo exemple nga ke kuna te moto finga moto te tango o finga moto fo yo moko ozala nango na kati oyeba ke na o finga moto pona nini ezate ko fingi moto lobo yo sengi pardon wana seke ndenge ofinga ki oyeba kite pardon si seke wana lo eza libanga ofingi moto yo sengi pardon tango ofingi moto oyo sengi pardon do ofinga ki na loyenge ponga so na fingi yo Peggy Tita na oyo senga pardon te pona yeba ki pourquoi na finga ki yo do tango na fingi yo na sengi pardon lisusu do seke ne na fingela ki yo wana ezaki na loyenge comprendre kuno ngombe mangana ba terrain mo boya ba polémique ya ba makamba ba na musique nini eza valeur musique pour na baïba que au artiste musicien et là on est là qui ça que au hasard musicien et là il a qui ça et là il a qui ça ngot olingi so mususu et là la qui bopesa nga refrain mangwele Peggy na yemba trop que na lo ba trop toto solo là bopesa nga no refrain mangwele tika no bayoka no mangwele bayoka no ba fan bayoka mangwele nani te bayoka na bango bayoka bayoka na olinga na yemba ke na bando lo ba trop pona ko loba okokota nga na libulu ka est-ce que na musique concurrence loyale les loyal yo monité yo mo lo bien ezali to bunda na musala mais le temps yo mo soko fandi bo na point na yo non lo ba que tu viens de nulle part bandeko balekana na ba quartier latin balekana na ba wenge misupe ba na ba koko lelo par exemple lelo bazo prouver on continue parole non on continue oui point nini olobi ke na lekana nulle part pouvoir on a ngo senga itena le kapa moto pouvoir on a na lo ba no makambo trop pouvoir on a nango esenga iteke muta diriginga po yana ba groupe mususu so za na étoile makasi ba obundiso bo bandeko yo bo zo katema makambo ezoloba maloba mananet so za na étoile makasi ndeti yanga bo bandeko balekana na ba orchestre na lobi na yo ke ngana mata na podium ma maison mère deux fois pour katana donc comme ka pa na nga pa e katana ezongi sauter histoire batutu bayebi na bandela ka lisolo na loba na beta lisolo presque partout c'est que banga neti de l'autre rôle ba vérité ne bazolo ba kilo beso asa freiner pas awera parce que yo matana na kota makamba batutu Peggy oui waka mutamayele to solo la tango yepa na ngafo ba go yepa mutamayele mais ezaka plus to olinga teke to solo la sujet mususu yo olo bana nga sujet mususu na yebiso olo bana nga sujet mususu na yebiso ke polo bina nga na bangaki na banga ende ni ngam na komi likola podium et comme par nga pour katani est-ce que le loro lobi wana eza na sas era sas boss ko nga na banga na yego sana et pas ya wera tu ko point et pas ya wera oli point point atana mataki 3 millions de fois pour nga ba katana ka empêchement ba na oya ka na pesi fe nga mi sinza mbote à partir à nord donc mtali bosa matanga yi podium ma maison mère na koma na koti na uta rap ba se wana na interpréter Pepe Kale kala na ngine longote mwana muke na oti répétition na biso na yele la samba ko sa test kokota na koti
na kuti bato ngo na obeta lisolo baza première fois avant première mbali boso ko katana na kuti vira nga Miss Nzao batemina champion mbaka bana komina kini ba champion mbaka boxer na vira nga Miss Nzao ve na ina sa test via banga kamwa mabe bijo do uti nunda ko yeka ko ya sa test o mimi pe mutu teka yo mo na bi wi ndena zawa na yo sa test lelo te ayipsinga bosava atindi babengi koko waya abina koko waya matai journée on est journée test te na kanga journée on est journée ba olukela le boga kombo les boga quoi wana Serge ezaka journée ba oluka ba pese kombo premier escalier deuxième journée test te premier escalier deuxième escalier na troisième escalier pour wana première Pegibo tangu cappuccino azawana c'est que héritier azala déjà na Serge na héritier na kota liboso na kota la samba première fois na kota la samba na obetolo lisolo mobo po ngai na bandolo ba ka ba vérité ngala za différent na ba artiste mususu moni ba artiste mususu so ka le kaka na humiliation a bomba mengai na bandolo ba même côté o na le kaka na humiliation na bandolo ba ngobi poani ngala na mission na ya osala ngala bando te ya bato ngala bando tangisa bato vie ngala bando faire comprendre bato le monde physique na monde spirituel ya la na kota na la samba hérité tellement na toilette à tel matin na ba 5 à 6 personnes à 7 personnes nde na koti wana bato tout batelema gina ye batelema na toilette batelemi wo nde na koti bato tout batelema na ye mutu mota talanga mengana ye to talana na miso ata 1 minute nga seki étoile à mon étoile et à bon aventure était deuxième fois na sali pena ba demande nga na matina podium na yebi pe bat na matala bango na matana chef d'orchestre nga mo kala na otanga kombote et comme pa nga boye pa toreke wana za ba force spirituelle les empêcher nga na spirituel na yebi yo na yebi te mais nga le na spirituel na yebi et puis année wana kaka année na kuta na producteur na année wana kaka moment 18 ans yanda meilleur malembe mais to continue ote ya bisoni tant yo yesi biso vérité obimisi to yeba que le musique yana monde spirituel existe monde spirituel existe na makambo tout ata na bale ata tozo teka na bar tozo monde spirituel makambo belo uta na spiritualité et bandana na spiritualité après il y a fille après il y a physique donc ba leader rebelle to lo ba ke bana ba bilo na lobi nango na zolo ba makambo ba tuté na lobi nango monde spiritualité makambo bandana nano la spiritualité après il y a fille et il y a physique tout que ne makambo na te spiritualité fait payer to continuer mission obi ko pesa nganzo to malili parce que mission amso za couleur vérité li solo o choko beta en tant qu'artiste musicien yo moko lelo siko tango tala tanga ça la paix mutu la musique tala bande ko lelo ba yebani basé boso tala ezate au personne faut tala yala tala siko lo ngai ni maison mère ni quartier la terre ni viva o yana miso bato bi malwa inkoni mon père c'est témoignage pardon o yana miso bato bi malwa inkoni oye muta bongo so personne retourner là na ngana loba makambo mais makambo so ba boya na loba te ngana olinga yo loba parce que biso to na couleur o ya tv te to na couleur vérité c'est couleur vérité la bino eza bino ne bo pesi kombo wana mais nga bana bimisali kambo fo ba yebisa nga na loba so ba yebisa nga na loba te na loba spiritualité ba esprit fo yebisa nga na loba ndela lobi makambo belo mon to solo la c'est que o esenga to solo la yango wana mais o esengi to solo la te eza caché la musique nengo ke ndoko leka baninga to baninga mtu bakoleka na banina nzembo moko promotion ya nzembo moko mangwele musicien o ayo tu nulle part o sa clip abongo te mais o tu nulle part bato bele to babanda ki biloko na bango liboso so otali na face otali na habillement otali na makambo nyonso yebisa bango trop si trop si te na lo ba makambo eza réalité premier clip a moto ayebani te amemi bato na ba Dubai na ba journaliste na kati na ba figurante na kati asali clip a Kinshasa te ndenge clip wana mona naka est-ce bato mususu liboso première eloko na bango bazalaka bongo to basala ngo na ba qualité wana
na nzembo album ebandi na nzembo moko eza lokwa chanson promotionnelle bato belé ba vie belo mona wana o ba personne ba msusu yaki premier album mesuite deuxième album mesuite na beta le solo moko aramtama ele trop na respecta ka mais j'ai exemple Grâce à toi, c'est quoi? Bandana, premier album. So bonjour, so nini wana. Batbatang ngora lwa gitalatal. Deuxième album, batbatang ngora lwa gitalatal. Troisième album, tanga ina signature et répondre. Mais ngana na premier album tena na nzembo moment. Mais c'est 14 ya. Donc le ozo reconnaître. Pardon. Ozo reconnaître la musique à Congo. Oui, na nzembo moko na oza chanson promotionnelle. Et album. Autant comme waze ko reconnaître que la musique à Congo. Waze quoi pas parmi ana moi place. Autant que comme on a dit que premier album Peggy na ngai ndeko na ngai bongo poaze kwaza n'importe qui na mboko nga zala moto teke na sala kaka na musique na ye na bandi ko boya kaka pour la musique ba human nde ba sala makambo wana nga ko boya pour la musique c'est grave artiste amene na mboko tout le monde a bien na yebiete c'est autour de chwana préviens moi na la photo moko photo lisusu soko yebiye photo lisusu bien yema malamu photo lisusu omoni makambango pegi oye na oka lelo oyo olukela ngaka ba problème na bato tena olobite to ta bino babenga bato bozo mikolo bozo ata lobi oboye ya lokuta album yochobi pegi tita album yochobi ma mikolo ya artiste oyambi kisinjora te oyambi manike napesi sere na nga mbote po wana sere na nga komi na nga ya Christine oyambi kisinjora te oyambi manike te nani so natanga oyambi artiste donc makambo ebele o kisinjora ko lo ba ouvert nga na lo ba ouvert te na yambi bina filete na yambi robino te vibrateur te parce que non ça mission musique faut tangela nga ba musicien ça va oyambi ngai na yambi yo yemi la so mangwele bo pesa mangwele refreka. Mesdames et messieurs, comprenez que c'est l'émission Couleur Vérité. Nous sommes là avec l'artiste Lionel Messi. Nalingi bulangati qui forma moto. Nalingi bulangati kasi ezwe chaleur ya moto. Aveo, ale pusana kunate. Ale pusana kunate. Pusana kunate. Ale pusana kunate. Peggy Tita. Amasu ekomi kozinda komanda mibwaki moto liboso na mai aba passager sort na bango eza nini aye motema nanga hai nzoto nanga yo sali yango nini ale pusana kunate ale pusana kunate Peggy Tita Tokangi matai Okoyokelela nangai Nakole mbayote Tiyokozonga ye Mama ale pusana Merci. Vraiment, je vais mettre ma beauté. En plus, ça va bien aux couleurs vérité, les émissions variété. Est-ce que les lots, il y a un bateau qu'on félicite. Premier album, ça va. Pour eux, il y a un premier album, ça va. Premier album, il y a un premier album. Ça vous permet de faire un communiste, de faire un combat pour le premier album, droit chemin. Ça va. Hey! Peggy, obi ke ngana lo. C'est un tangi déjà. C'est que na loba ngate pour nga so na lobi yo boy. OK, Fabrice Maïs au premier album na. Ça va. Fait rigolo le premier album. Ça va. Bina fait le premier album na. Ça va. Ibrahim Paya. Ça va. À ce qui est. Baksam sous ce que sonne. Est-ce qu'il y a un micro malgré un bébé Pépé Calé? Deux fois, tu songes aussi de Kofi Olomide. Na bien aimé Pépé Calé, tu n'as aimé Madilu Système, excusez-moi.
parce que le bip qui n'a maison mère va interpréter Pépé Calé. Est-ce qu'elle est lopé? Na lobi nini na kina maison mère va interpréter Pépé Calé. Pégé tita loba. Série wana. Ah, la banane interpréter Pépé Calé avant que ça teste. Mais là en général, lopé tu peux interpréter Koffi Olomide. Koffi Olomide. Étant que légende de la musique congolaise aussi. On peut s'en non Ali awana. Salozonga na kodaye. Grand prêtre Quadra. Nabeta Kretchkara. Salozonga na kodaye. Sokozongi te okokuta sangwa milelo. Po ata kutu moto ya beta kangunga. Ya katoliko soki abele akoki osede menamu te alido menamu te je t'adore. Oh salozonga na kodaye soki ozongi te okokuta sangwa milelo mpo ata kutu moto ya beta kangonga ya katoliko soki abeli. Merci. Merci. Oyebi yo mo musique ba principe ya musique eti. Yemba bien, bina bien, tambola mataba avion, surtout musique à lelo. Est-ce que ça va capable de démontrer ba facette en sonner musique comme tambola? Ah, Peggy, lelo so tu nanga so makamba ya capable lisusu papa. Na bando loba nini ke na capable. Pour mataba avion, business class. Neto mona bande wono bazo mataba business class. Zela nazo tuna messi. Oza capable photo yoko na bafle, to yoka yo banzembo na yo. En plus faut la ta bien, en plus faut ça. Bilo wana tout wana. Est-ce que okokisi yango? Siko okomonti na ngai na bana kokomisa. Yoka na bio mi komisa te. Pardon. Eza vérité. Nazongelo sonde na banege mission. Homme de pouvoir sala marambo yo tindanga na sala te. Na lo banoko mbele. Na lo banoko mbele. Pouvoir ya wapi? Ya musique. Ozo tuna nga pona bano websoni. Yo yoka unga na websao. Na obayi na okay. Oyo esenga nga na loba na lobi. Oyo ezul oyo bazo websanga na loba te na loba te. Na yebso ke homme de pouvoir yo suka ka wana. Homme de pouvoir. Asala marambo yo tindanga na sala te. Na osala te. Pona bano webso ki naza capable, to na leki batu, to nga naza danger. Je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Ma production est à moi ville, et à moi en plein air. Tout le monde peut artiste Lionel Messi. Le roi Randi Bandego no ba ça. Peggy naza charpentier na menezete. So yo zonga pona artiste. Producteur Aza. Musique pesenga. Producteur Aza. Mais yo digi na producteur. Ayebi me atuni naza na producteur. Yango wana. Faut un album. Un producteur à Ozoa. Bah tu bébé bah on a un producteur. Producteur à Ozoa. Ah mon ami. Faut mon éloquent. Quand c'est pas m'barabo. Abimzi mbone. Sia. Oyembeli pe moi batu mingi ya moi. Opene to mona bande wono so to mona oyembeli Eric Mandala. Ngapo Eric Mandala. Dodo Wechi. Babi bora lokoso ezoya. Papa Erika. Ya Marie ya Mondele. Ozi caché Eric Mandala. Eh, voilà fait nanga tongo. Ava bino boye baye na uzela pardon. Ava boye baye Eric Mandala. Ava bino boye baye tout le monde wana. Avant. Eric Mandala za bureau ya boss nanga. Eric Mandala to biso to répéter na Nairobi na Deep Oeste. Bat batara là na orchestre. Hein? Ba Eric Mandala, ba Jojo Mandeki, ba vient nga sénateur nani vient biso wana. Ba Jigal na banotanga makambo wana te important te. Les important. Est-ce que bat bana pour ça non? Je ne pense pas. Bat ba yo ka banze mono loko ane ba yo ka bat misusu ke to ke mama na place mo boy. To kanga ngope. Mais le roi Mangolé une très belle chanson. Na charpentier te. Na coordonné. Musique est tambola na succès. Na charpentier te na coordonné te. Na artiste. Merci. Ouais, Lionel Messi, merci beaucoup vraiment. Il y a rien à dire. Mais tout comme il a souka, malgré que au salissa. Mais il n'a pas ça bateau, moi extrêmement à mon keka, avant qu'on continue. Pesa le non eloko. Ok.
Yo mo landavement et l'andelina biso la couleur vérité. Couleur vérité. Maman émission, maman la science. Moni lokola ndoto maswa matiki libongo anatuni pena bandeko bangai abayebisinga totikikini malebo Peggy Tita alinga boye anatombola loboko pona pepula elamba anapesa mwasi na bana tambote nkini natiki mbandaka bijwa kokende kotala bandeko na tika mwa kalanga anakei pilipili libe nde mbandaka bijwa kokende. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Nous étions là avec l'artiste Bijou Lionel Messi. Vraiment, je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Vraiment, ici, c'est pour découvrir les artistes musiciens, sans exception, parce que nous sommes là pour communiquer, informer. Donc, l'artiste Bijou Lionel Messi avec son album déjà. Mangwele. Son album Mangwele. Merci Bijou. Merci beaucoup, Peggy Tita. Et surtout, on a répétition parce que Bissou Ming qui t'a vraiment la fief et Batma retenir au niveau. Donc Batma retenir que album nous surtout ezobima donc il n'arrive pas que grand prêtre Eric Mandala bord à loko sozoya. Clip. Kala mingi te banda na YouTube après yango album obimbe et yemba la moko donc ya Maria. Profitez pour annoncer Instagram nayo, YouTube nayo, Batma Kota pour découvrir talent nayo quoi. N'est-ce pas bien coulé en vérité. Dans l'adresse, nous peut-être nous. Bijou Lionel Messi. Wana izana Instagram. Surtout qu'il na Facebook, ezali Bijou Mbongo. Nini sou bonheur. YouTube ezani. Bijou Mbongo. Bo Facebook. Bijou Mbongo. Instagram Bijou Lionel Messi. 7 fois ballon. Maman na science à ma BP. Numéro de téléphone et bureau. Numéro de téléphone et bureau. Donc Belgique. Bureau ça na bango ba opesa numéro de téléphone na si. Bango ba opesa numéro de téléphone ya bureau pour yanga na pesa rapina te loba muta contacter. Ndé a du numéro na privé. Boye na opesa te. Donc yango wana ndé na lobika album obimbezo ezobima. Nous devons soutenir, mais vous avez attention ma casse. Mais moi, deuxième tour est allé. Yanine. On dirait, moi, orchestre, tout est la moto. Musicien, même journaliste et pote. Et même journaliste voyage plutôt, tout le monde. Voyage, n'a pas musicien. Malgré que nous ne pas, on dirait deuxième tour, les choses. Na dévoiler yo obi na makambozo loba mais o linganga na loba ngona ngai nde na zaboe na beza na wengete na beta na BCBGT na beta la carte la tete na bandi ko banta avion liboso bato tout wa no mona Lionel Messi je sais que baby na ngotoka ta émission o linganga loba te tezonga te on a respecté bato ça tezonga na tiki na lobelo na mata ba vieux tala mais ba vieux ba zénith était na ba bercité tala nombre avion na matin na yebité yo yebi on est trop sérieux boindé tout ce que c'est une émission tu es trop sérieux tu es ambitieux tu es vivace on comprendra non comprendra non OK trop sérieux et ça hôtel la baloba non te comprendra kasi te yango na website te auti quartier la tête BCBGT viva te mais bati la paquet bango balongwa bati la mo pe paquet nenga la mema bati. Merci Bijou Lionel Messi. Vraiment ma dédicace na vraiment très bien. Dédicace na ngai yaka na grand prêtre Jojo Mandiki mapata Banclaise vient na musika yango wana et puis Eric Mandala ya Maria Mandala et puis Jigal Nzao papa na Blanche donc lelo vraiment donc misato wana kaka Ami Nzao mon vieux. Natika ko clôturer mission na lemboto
Moi, je dis un grand merci à Charlie Boutique, Charlie Le Boulot, Somi Napalin. Merci à toi, Sarif Mbala, qui est là derrière la caméra. Merci à notre DG, Messie Alain Dele, le futur honorable. Et un grand merci à l'équipe technique Mobima. Merci à KDT Kassala et Bibi Shogatera. Merci à Patou Kapanga, la valeur. Merci à tout le monde, à Peggy Titan. Émission Amino Couleur Vérité. On se retrouve à la prochaine. Amonano ya masua itabe konana abiso sena kopo ala sante tobengi pegi titae amabamba ya bakuba mona bela monze la bonne akoya. Merci beaucoup, merci, thank you. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.